Ça recontacter, numéro contact en voilà, autant la ligne numéro besoin de l'équipe là. Muskin ne soit pas. Ça va, merci. Oui, la scène la plus longue en cette journaliste et autres, il y a un biso, à la pour ça quand même, il y a un comment puis c'est n'importe quel whisky pour voilà, ça se passe en direct. Beauté à la JNZ Nathan Walelo, tout le monde a démonstration. On a aussi au Moni. Oui, comme on a les professeurs, 5 gigas, voilà, Moussou Césali. Oh, ils allaient laisser passer dans l'ail. Oui, laisser passer. Partout dans le Kende. Même les coronavirus, ces alliés, ils sont toujours qui a partout dans le Kende. Ceux qui ont bien malade, toujours comme ça. Par exemple, pour mosquito, il faut tout goûter à un faire à tout comme à tout goûter à un partout à Zali. Au sali ça. Bon, ça là, la banane au cala, au baebi. Pendant mon âge à 8 ans, voilà, on a besoin de la bombe qui vide. À la seconde champion, est-ce qu'on a marambo? Et là, ben vide. Voilà, caméraman. Yo, peut-être la limité. Mais tu sais, la beauté, c'est la pose à poser. Non, on a posé un bon, et puis souvent on a posé la maman qui on a ta beauté, ta polo, on a la personne de ceci. Ceux qui a mis du là. Non, là, on a la tête pour. On a pas un bon côté, on a un bon. C'est pour te ligner, peut-être un bon du misaboli, nous suis à monter. On a un consommateur pour nous mettre sur l'olien. Comme tu sais, tu vas nous en ordre. Voilà. Aïe, 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 aïe. Les boss. JNZ. JNZ. Cher internaute, pour la démonstration à Maître Giga, ça de Azosala Maramunaye, à Wopé Samaramuna Nengenaye, Togota la Nengeni démonstration que les cas malé malembe. Et là-haut, 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 là. Et lamba en est bimi déjà. Merci beaucoup pour les lamba. Merci beaucoup. Nga porte-monnaie na kozwa ngati na kozwa ndi mbongo. Na posa mbongo ka porte-monnaie en tout cas yo simba na yo. Nga pesa nga mbongo na zozwa mbongo. Voilà. Merci beaucoup. Et là-haut, 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 là. Mbongo ndena na mokosa. Est-ce que bato baza bazomona démonstration maître Salia? Malgré na otanga ngosima porte-monnaie maître wana yo. Oui. Porte-monnaie simba ezali ya yo. Porte-monnaie simba ezali ya yo. Nga na suika mbongo na nga. Voilà. Merci beaucoup bande ko total spectacle. Est-ce que tu peux mettre ma pour soutenir numéro en moi? Et la main est bimi et puis bon est bimi. Merci beaucoup. Ah voilà, spectacle est amour. Pardon moi. Est-ce que trop exact na katua? Ah ouais, eloko ezalité na ko ko tia pour mon parent trop ezalité kaka pour présent ah ouais. C'est toi mon option so. Bandeko baata la mbongo ezati. Bandeko baata la mbongo ezati. Mbongo ezati katuna. Mbongo ezati. Voilà, tous les gars. Na matadi ah parce que nous avons fait le grand budget. Tu vois les qui viennent mon sofa n'otali ah on vient mettre à l'équipe. On a fait ça on a matadi on a parce que na sexe na biso na pour gagner dans chien. Na matadi on a ta première personne. Voilà, Mbote na batali JNZ de Mokili Mobimba partout bozota la biso ça dépend euro bozui libako ya kolanda émission na bino oyo ko sala ete boyeba na kotala nini oyo JNZ de bongisi libino na présentation lokola boko tala bino ndeko Fayard Ndombel le G général le Sengo et belé na ba internaute nyonso ba kotala ka JNZ bozala toujours branché bétonné cimenté parce que bo découvrir mambo ya sika pe maramba bien auto melibino na o etali JNZ de toyeba toyeba tambola pour que vous découvrir mystère caché parce que mokili selema na liloba tant mokili selema na liloba sengeli bo ba ko découvrir pe nini yo e bongisi libiso ba mettre na biso ba bongisi libiso Congo central e bongisi libiso et monsieur a tourné précisément na ville ya Matadi bandeko bakenda musika boko mona bakomi Matadi dotoli na rata Matadi ça lui fait plaisir merci depuis quelque part na pesi mbote na baino so ba otala biso déjà oye Matadi oza pour ça mwana tanga et sengela tanga na collège Pasteur Martin Luther King et sika wapi mwana ko diplôme qualité à bien bala mort de temps aussi diplôme l'obaki université ou bandela ba 2 fois 3 fois merci dans les boss Umba JNZ donné ensemble voilà sur ce plateau je reçois pour vous n'habiter na benga maître magicien nganga na habiter mais il m'a encore définir en haut pour que tu ba na solonner ensemble bonjour mon frère. Bonjour.
Voilà, pour na bateau bazui tant kota la biso karambala ya mboba mona yo kombo na yo ezali nani bayeba yo nanu bongo tokena mambo mususu. Oui, kombo na ngai ezali professeur Sadjiga Misturia. Le professeur Sadjiga Misturia. Voilà, ba jiga ngope bazake belé ba Misturia ngope bazake belé. Otoyo karayo karaba kombo ngope yo kanara yo kanara. Yo sadwana eleksini. Bon, Sad eza kombo moko besprit nde bapesanga yango bakombela voir même définition nango bapesanga kana za na kombo wana yango na zala kana kombo wana Sko nde tuyambi yo étiquette ne soki tokozwa étiquette nganga prophète ndoki marabout nyonso wana po batebele ba bana ko différencier biloko wana te. Oui, nga nazali féticheur. Vous allez féticheur. Ozo avoir on beno ko ali féticheur. Oui, nazali féticheur. Naza traitant na traitaka. Oui. Donc yango ande musala na ngai. Voilà, est-ce que musala ngusala ko banda ngona mbula nini? Bon, musala oyo na banda ngo kala ba baebi na banda ngo na âge à 8 ans parce que nazali initié na oncle na ngai. Oyo apesanga makambo oyo atikela ngai yango. Akufa na epé déjà donc na banda makambo na âge à 8 ans. Voilà. Naza na 30 ans donc est-ce que wana mikanda mpo lelo mosala monga ki vudika bo mikande ali benage yo babi no ba l'été reconnaître ko zali pena féticheur l'été zo reconnaître. Oui, ngai ningi nazawa na temps na mbengi professeur eza pona ma sécurité. Na sala makambo te sans qu'il était ba ngai te na futa taxe na ngai l'état ebiki na sali sarabatu na sunga rabatu ba problème spirituel na ko zanga mikanda te gouvernement ebiki ah on a vu les Matadi 7 giga voilà sunga bandi kona biso batala ba découvrir que to ali to bien ndé la simbo mabete amona ko peli bo mabete ezali voilà mususu ezali mususu ezali laisser passer na ngai ouais laisser passer laisser passer même coronavirus ezali bo biso tozokota partout tozokende soki mutu abengi maladi tozokoma OK par exemple problème spirituel faut tukutana fa tokoma tokutana ye partout azali na osalisaka oui na salisaka nyonso maladi nyonso oyo etangami oyo etumisaka bato ezala spirituel ezala physiquement salisaka mais nga nalingi avant tobeta pena tokota na mozino ya makambo après tout toana yo maître Sad nando mélange mais tika na sisa ngona pour fou ya mbanga na ndako na oyo mtu ya mbinga na sisa ngona tala sokelo ni musuna omela oui pas maître okozanga eloko omela te mandeko pe bafandi ba cameraman baza esengeli pe ba mela mo eloko na habité ceux qui okuka ko proposer biso mo eloko so to somba to kosala ndenge nini po bato ba comprendre que tous en affaire un féticheur. Oui, lokola ngamoko naza mutu moko nazala na esprit na la kana bango na la muka na bango soki naza na poser eloko nazala na posa quand même ya otinda bango o onde o basenga na sala ka ngape o na otinda bango ba sala otinda esprit to benga mina to tinda mais na otinda esprit ba kokende ba somba eloko nazala na posa ba oyela nga cher internaute siko awa ba munga la linga ngo ya lefongola misu bien tala siko isika to kende na na posa siko benga esprit otinda bango soki to komela nina na ebité soki to komela na kotanga kombo te pona publicité mais nana posa bato bamona fongola misu ndeko tala biso pona eloko komela yo muto osengi yango donc yo ni muto oyibisa ngai ozana posa komela nga na melaka whisky papa nga na melaka whisky yo linga whisky nga linga whisky bon problème ezali te l'esprit baza na service na ngai OK soki natindi bango baboya osala tiko na otinda bango OK voilà to legis ko instant démonstration à liboso botala lolenge nini whisky ko yawa soki ba kobenga ngo ndenge nini bakati caméra te o makambo bakati caméra ezate fongola misu tala spectacle ndenge zo salema wa sada ko sala makambo na ye maître tozo zela tout ça tout mon démonstration oui na kozana na posa ya kosala mouvement moko te oh esa spiritualité donc ça na posa na zala kaka boye na osenga cameraman azwa peut-être awa voilà cameraman le boss umba sunga biso ba mona bana ke ali vide voilà sunga biso bena bo mona ke ali vide à la seconde champion est-ce que mona marambo et là bena vide voilà cameraman a vu déjà Monique ali vide de mettre oui cameraman lokola a vu déjà à Monique ali vide nakozwa kaka mshwa na ngao ndi na ofinika bwe oui accentu alaikum ayashita wajin inferitu wa anta izbunda wa anta adada wa anta rosta wa mafi nakozwa nini nakokanga kaka yango boye oui yango nakangi yango boye nakosala mouvement moko tina ozala ka sur place oui tozomona oui nazoye bate whisky ozana posa wa mila n'importe quel whisky cela bi kombo baloba peut-être to yokana ki mettre bimisa whisky ne so ba mona merci allô madame Jacqueline
Oui, nasengi na bino ba ancêtre na biso journaliste autre yamina ndako na biso azana pour ça quand même ya kombina mo eloko moko bo pesa n'importe quel whisky bo kende bo zula bo na esika. Voilà. Ça se passe en direct. Bota la JNZ na tongo lelo, tout le monde a démonstration. Nana si omoni. Whisky yango ebimi. Whisky yango ebimi. Whisky yango ebimi. Voilà, bakati caméra te bomoni démonstration yango yo. Oza numéro 1. Maboko pona ndeko na biso, maboko pona bato bata biso pe na bandaku na internet. Maître Giga asali démonstration na e. Ezalaki nango na mte maître, ezalaki te. Ezalaki te. Soki pe omoni wana eza mte na kosala pe mususu problème ezali te na kosala sota mususu. Naza na service na yo oyo kosenga yango nde tokosalela bino. Te toko bana obeta mal masolo mki bongo to continuer susu. O déjà na moni eza posa mo elamba moko boye. Ba pesa mo elamba moko boye ça la plaisir voilà pour que bande ko bata la biso. Voilà, maître ça de Giga. Ozaki démonstration voilà, ils en direct boté à la nengeni ba spectacle les kilawa. Ba kangi balongo le logo te bakati caméra te. Merci déjà pour na whisky to chango awa. Siko peut-être que c'est un numéro mususu. Ouais. Comme ça et que ça en direct mbalama. Ego doit bouger te. Siko to zongi. Tombo sala raboye. Bato bata la biso. Ah to fongola mais avant na fongola on la ligne to sola nam. Tombo sala raboye bato bata la biso. Oko PCP numéro y pa ndo ça ne ba bloko. Mais oui, muntu oyo azana posa kisi akozwa yango. Oza makambo kala tono yo kakia vo sala kisi fo zana ndoki fo zana boye. Non. Omona tango kala. Muntu ne singa bona ajinanga na kozala makambo na zana ngoti na pouvoir na zana ngoti. Mais mokili ekomo kotambola bongo. Ozolanda tango oncle nanga moni kelinga akomi na suka linga kufa azwinga etake neve na ye apesi nga charge. Nazalaki ndoki te nazalaki neloko te mara musu ne ko yikola ngone mais lelo mo komi ndoki lelo siko nde na komi ndoki pona ro sala spiritualité ozolanda pona zo pratiquer magie te o magie ou no te mais ro sala ne spiritualité original spiritualité ko batu ba comprendre magie te magie na fétiche ya différent. Ah bon explique moi la bisonga mamla lingaka yango magie eza batu oyo bazaka ka pona ko sala monis ne na sali boy asali ka démonstration asuki na spectacle. OK tangu batu bako ya ba asala bo akoko ko sala yango te mais nga bozo mona ke na zami na document l'état ye moko po apesa document ezala ba procédure pe ba preuve fo ezala tangu monsieur zabo c'est que tout ça la nyonso mutu azana maladie nyonso eza spirituel ezala boy to ko sala yango ozolanda mutu azana souffrance na musala ba attaque tokosala yango mutu azana posa promotion tokosala yango bato misala ezo déranger na collège de Martin Luther King olingi promotion mata ezala maladi nyonso tamboli par-ci par-là ou solution te yaka bana atamba soumettre te biso sala musana mbasu kutu ezele lokote soki mutu azobota ta azobota on se kombasu ezala ndeni Bama bazota la biso banana opesa son numéro de contact pour que ba afficher na bango mebaso numéro ezali 089 46 57 718 numéro na ngai yango wana okobenga n'importe quelle heure ozwa ngai plus 243 89 46 57 718 numéro ya WhatsApp yango wana partout ozala Europe ozala wapi contacter biso na problème ozana ngo tokozula o solution parce que ngati na kosala mbebe esprit ne ba kosala ndenge na tindi bango awa ndenge na kotina ba kopesa o solution maître na tunia est-ce que awa pe ba musicien bazali ba tebele bazali ba tupe misala ba ya déjà pas na yo surtout pour ba musicien na ko kotanga ba kombote pour on ezali ba secret mais ba ya ka ebele o bazo renier bado sala pe o fallait basala bango moko kundi ba pesa ka témoignage biso no pesa ka te pour ezali sekeli donc na ko lobimisa komba mutu te mais baza ebele bazo renier par-ci par-là parce que biso tozali kaka pona awa te mais tozali pona donc to travailler na batu ba partout batu ba en Europe baza to travailler pour bato pe mona mabala moi azan posa libala esi ozo bala te ba jeune fille o baza na posa ya makambo makambo vedi okuta na mibala bien aussi au fond na vie na yo ezaka kindoki te même si quand noko na bino kanga ko na bino sala bo non eza bongo te voilà mais mutu musupe ko kozala peut-être azali okuchana mbali moko mena mbali moko boya tikelo ba malédiction moko boye voilà ozela nengo ko sala te mais soko ye pas ça Giga contacter biso sans problème, sans condition. Voilà, merci beaucoup à les amis numéro 1 bande de cher internaute Botala JNZ aux Ali Makambo to fongola sko misu maître. Tous les cas qui n'a pas démonstration. Ça va na fongola whisky au pona banga ngate no mela nangango. No banga ngate no mela ngo vraiment. So ngala lingi siko sala nga pe plaisir. Nabiki bato babimisaka na bango pe basala na bango na bandenge na bango. Sko lelo za demande na ngai. Permettre nga na senga eloko moko. Po bino bozaka onga mona ina biloko na nga mona bimisa boye. Nga sko lelo nga na singa na zamposa na singa.
Na ebisio ke ba esprit oyo nga na bengaka baza esprit pa na pamba te. Baza ben capable te. Ah bon? Oyo ko senga ya wona osalela yo tuzalia. Est-ce que nakomona nga nakosimba na mbongo euti pa esprit wana ekoma pe na poche na ngai. Na simba ngona mona mona maboko bateko botala bofungola miso. Oui, pourquoi pas même so osengi mbongo ezali tokosala makambo mbongo ekoya. Nakoki kolakisa otala na msuki eloko meko na kati kuna vide eza vide. Nakoki kolakisa to so batala vide. Omoni? Na tie yango yo peut-être omona. Voilà. Voilà, ya vide. Est-ce que mbongo ezali na kati kuna? Te mbongo ya te to mona biso nyonso bandeko baotala mbongo eza te. Bandeko baotala mbongo eza te. Mbongo ezali na kati kuna? Mbongo eza te. Voilà, toleka siko na spectacle mususu awa. Bofongola misu. Cher internaute, à la seconde. Tala makambo ndenge ezoyinda awa, makambo ndenge ezoyinda awa. Ça de giga kosala makambo kopesa makambo na ye. Donc bandeko bozana posa ko contacter ye numéro contact yango wana botala ndenge ni makambo ezokolekela awa. Omoni mouchoir? Oui. Ah. Uzaka na posa ya mbongo j'espère. Mbongo na lo musu peut-être yoko bimisa pe. Yo peut-être na limité. Mais te uselenga beauté senga oza posa. Ngana za na posa mbongo episu kana na za posa lamba mona okena ngata body ata polo ngana okena ngona lata so mission si. Ceux qui lambe bimi olata. Non lata on a lata te pourquoi? Nga banga na bango te na za na bango. Te poto linga te peut-être ba bimisa bolingi no su yango te ngana ko consommer ta pona madesu na olia nanga. Comme tu nsati wana mamna na dame. Voilà. Aïe 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 aïe. Les boss. JNZ. JNZ. Voilà. Cher internaute, bota la démonstration à Maître Giga. Sad azosala maramunaye awa akopesa maramuna ndenge naye. Tokotala ndenge ni démonstration koleka male malembe. Là-haut, 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 là. Et lamba yango ebimi déjà. Merci beaucoup pour les lamba. Merci beaucoup. Nga porte-monnaie na kozwa nga te na kozwa ndé mbongo. Na posa mbongo nga porte-monnaie en tout cas yo simba na yo. Nga pesa nga mbongo na zozwa mbongo. Voilà. Merci beaucoup. Et là-haut, 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 là. Mbongo ndenga na ngoposa. Est-ce que bato baza bazomona démonstration maître Salia? Malgré na kotanga ngo simba porte-monnaie maître wana yo. Oui. Porte-monnaie simba ezali ayo. Porte-monnaie simba ezali ayo. Nga na suika mbongo nanga. Voilà, merci beaucoup bandeko. Total spectacle. Est-ce que tu robeta maboko sous tes numéros yango? Et lamba yango ebimi et puis mbongo yango ebimi. Merci beaucoup. Voilà, spectacle yango. Oza maître. Pardon bosunga. Est-ce que trop ezate na katuan? Awa eloko ezali ke na koyeko tia bozomo na malamu trop ezali te. Kaka poutre eza awa na katia. Nzambe na ngai. Est-ce que ça va? Maître biloko to busala ngo bo. Nanda kuna moni mera nyoko marate olia ke wenze démonstration pendant ma de ce bimi. Non, eza pour na bongo te l'esprit ba utiliser ba mo pour na makambo ya pamba te ba utiliser makambo ezali tina nde to ko bien na l'esprit ba sala nanda ku ezala vraiment ke mbongo pesi o ba sali pe loko bolambi parce que ngana za salaria ba esprit ndi ba futa ngai. Donc tant ba to ba ka pa na biso tant nde to travailler ndeki pe kuna salaire na ngezi. Est-ce que ba porte-monnaie bimiso pour kabela ngana osimba nga te ya yo pardon. Ba porte-monnaie o ezali komona ezali ba porte-monnaie o bato baza koluka bazo kende bazo luka bazo pesa bambongo bazo zoa yango te ezala kana yango simple kaka o zomona o yango nde babengi porte-monnaie magique kaka ndongo zomona yango boy o ebimisaka $500 par jour soki oza na posa na yango oyo ezali porte-monnaie du bonheur soki oza na posa ya oyo oyo nde oyo yoka bato balobimisa ba $5,000 par jour ba $10,000 azalaka na oyo o babengi porte-monnaie du bonheur ezalaka na yango nde bino bozulaka yango te ndenge nini ezalaka na yango mais bato babela maboma bato bazo ono mutakufaki mort subite boto kobanga banga mutakosimba babeli boma mais bato bazobela maboma ntango ozoki na luka mutu oyo aza na expérience na eloko wana te ayebi na eloko yango mpena malamu te akogide yo neni il faut kutana mutu oyo ayebi makambo yango bien ntango azopesa yo inconvénient kozala te mais okutana mutu oyo ayebi te okutani na escroc opesi ye mbongo escroquer oyo mozwi mbongo te to apesi yo mbongo bosali makambo bien te ekomi kobelaka liboma wana vraiment nakosenga bato oyo bakutana biloko ya bongo badepensa bakenda bapesa bambongo bazwa solution te boya bocontacte ngai partout bozali na bi partout na musika tokosala makambo ezali spiritualité tokotinda baesprit bakopesa oyo kozala posa na yo. Voilà, merci beaucoup maître. Voilà, bandeko bandaki biso na moi retard botala ete polo oyo nga nasengaki maître abimiselangi lamba na kolata l'émission lelo dédicace en ligne osala ngone lamba oyo Kinshasa donc na lata matadi connexion Kinshasa na chapeau na lati matadi na body na lati Kinshasa l'esprit yango bana pressing kuna tondeni
Oui, mais na commandé bango ba kene kozula ngai lamba. Na ba marché ne bazulinga ba elinga. Ba elo lamba. Voilà côté mbongo en tout cas mutaya ko déranger ngate ozali mbongo besprit batinde linga yawa. Merci beaucoup to kota nango malewa et ça la fait plaisir. Mais maître, ba service ni suzana ngo oyo bato bakokyo ba ko découvrir. Bon, ba service ezali ebele ndenge na yebisi bino. Ba traitement ezali n'importe malade ozobela na yebisi yo. Contacter ngai n'importe quel malade na lobi bien. Bambalo ba koma pe moi ko lembelo ke tele marasu malunga te. Ba faiblesse sexuelle makam nyonso wana. Contacter ngai obotaka te nyonso wana contacter ngai na promettre que vous a décidé. Awa biso na temple du savoir nyonso za la malamu. Bato bazali bile batemoni zali bile bakopesa bile. Abota mwana mutulo wala mutulo wangu bate. Non, okobota mwana normal parce que nzamba sala mutu te pa bota raté. Zolanda mutu musu abota raté peut-être vous avez une infection moko boye. Mutu musu pesa ndenge spirituel. Mais tant oye pa na biso to ko sala na examen na biso. Tant ko somba fiche na yo, to sala examen na biso to ko yebisa OK ni ne causer yango peut to kozela solution. OK. Voilà, à part wana bandeko bata la biso bato pe ba na bosa initiation est-ce que bako ya pour no initier bango, bon pe on sala mamndenge zo sala ngolo. Oui, problème ezalité ozana posa initiation yaka to ko initier yo ko yeba makambo na ndenge yo lingeli oyeba yango ozala libre ozana posa okoma riche ozana posa kisi ya mbongo donc dans la vérité dans le clair ozana posa kisi ya mbongo yaka. Voilà, merci beaucoup. Voilà, depuis quelque part, je salue sans Molia, Jean Smilelo, le patron depuis au collège Martin Ngambotebele, d'Eric Mazana Peshio Bambotebele, sans oublier champion à la seconde, hein, Maître Orly, Bambotebele, on a les promos, hein, depuis collège Martin Luther King. Aya bina boire ana noté pour dernièrement kabagi fay mais le abina boire kena mtena garder na émission goya bon on boire kael sous je sali depuis MTS le patron Munanzoli et sika pe ba ça l'impression ba polo bien ba chapeau bien na matadi désormais tout là na matadi ça la biso plaisir maître toujours kende presque na ko chiter vers la fin pour l'émission na biso to ba mukie mais belé ba to ba na ko comprendre na matadi référence ezali wa piso mutaza na posa ko contacter na matadi. Oui, on a matadi soko za posa contacter ngai naza juste na école wa bengi zipa quelque part wana ningo juli numéro na ngai bongo obengi ngai to kokuta na pe to kosala makambo nyonso kitoko oza musika contacter biso sur WhatsApp to kosolola to yeba kosala nyonso ko za posa na bino. Même ça va bien voyager au Kende, mais non seulement. On a déjà voyagé na Kenda na Zongaka, par là na Kenda déjà. Ce que vous avez pour ce monde en live, na ko ya place yo zali. Ce que yo mo ya zate o ipo ya nyose ko sala makaka. Bo bano bana bagindoki ko longola bon pe mo gindoki wana. Bana o bazana bagindoki. Baya ba parents na bango baya na bango. Boko mona ndeti ko sala makambo yango bango moko ko pesa bino témoignage. Parce que pona ko longola gindoki na mutu faut la plus fort que pour mutamilo amilo be moko boye yo za na sena yo koka ete de foza likolo na e pour que koka e mais ngana zo assurer bino ke tout ça pena nenge peut-être te mais tout ça na niveau ya kolongola kindoki na mwana oyo ba pesi kindoki to ato botama nango to kolongola mais ça to kena no mwa ngalinga parti o muke eta bato ba lo bango polémique etalika bango mais ngana okena ngo boye na matadi na Congo central to pena ba féticheur to pena ba marabout bato ba ndenge na ndenge mi bale oyo banga ko mo pena bango ba lekio. Bon, franchement, d'ailleurs, na matadi na banga mututé parce que nazana nazo eloko pa mututé. Te o alekio bena mo so fane otali o bena mettre alekio. Ya on a service na matadi o na mona mututé. Parce que na sexe na biso na o a gagné d'Algérie. Na matadi on a sa première personnalité. Ah bon? Ba mikolo ba tatambi bazali. Na sa première personnalité. Ozolanda na branche ko ya ngamo ko na église na ngai moko MNP pour na zape prophète. Ah bon? Na église na ngai na za chef spirituel. Na église na ngai na za chef spirituel. Vous comprenez déjà. Donc na za mutu o te na matadi oyo peut-être na banga kaza. Bo baninga no msu bagenda baba pamba ba so 4 champagne 10 champagne. Oui, batu ya bongo ake asali bongo na ba. Mais tant batu ba ko luka résister malamu ezali. Parce que ngana yamba batu chaque jour ba téléphone ba benga nyonso. La réclamation est à la Kébélé. Si on a autant on a yamba batu na bango peut-être comme maman monsieur. Tout le monde a tout le cotisé te bois bimisi yango bango na pe ba wana baza ba magicien ba ka kosomba ba magie ba pesi bango ba démonstration ba ça la bino bozo na bango soki ndenge ni. Do bato to mona kana to banga kana ba ka longo pe pa na yo ba su numéro ba ke. A zu numéro akei asali bino bo moni grave bo pesi ba mbongo bo solution te après suko na bo komi ko kote biso na makamuna bino. OK. OK ezali bongo te faut ko sala ka musala na mutu o aza spécial parce que na mon spirituel Moutou azala généraliste azaliti.
Et ça m'a quand même sous ali ka au sala rango même sous au sala raté. OK. Ça c'est au nga lobby eza yango na sala. OK. Bien sûr sous la tangité mais ça peut na sous so o elinga peut-être na sala. Voilà, merci beaucoup chers internautes. To fongola whisky parce que to ko mana suka bato ba kan ezaki ya spectacle kaka. Faut mona bana que ezaki ya biso aïe 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 ndeko moko ko fongola biso ngo parce que to na biso en direct eza eza nango télévision eza radio te ndeko ko banga na ote ya fongola biso ngo pena to melango na cadre par rapport à G muto banga na été Fongola Bisongo, voilà, Bandeko Baota la Biso, depuis Luanda, Paris, partout au Bozota, la JNZ, Boba été émission Toyeba, Yango déjà, to pesa makambo. Mikolo ya to gambela bilope batumsusu, oyo to wapi to solana bango. Merci. Typique alors, massa na yo linga ba démonstration, ta ba démonstration yango yo. Voilà, merci beaucoup. Na pesi mbote na Bandeko so Baota la Biso depuis collège Martin Luther King, voilà ba professeur tout ba kuna, na pesi bino mbote ba travers agent so ba kuna na pesi bino mbote. Sans oublier Jasmine Lelo, le patron, et d'Eric Maza, Samolia, Binotou Nalela Binofort. Merci beaucoup, champion Orly, à la seconde. Merci beaucoup, le boss Umba, JNZ. Quelqu'un botte la bande de pour que Toko Manasuka, les tantôt bafon la whisky, Tomela. Oui, on a un mot vraiment, la pessiga a moté, na bakoko na biso, besprit na biso, biso. Permission ko ya pe ba servir biso na auto zalaki na ngopo ça pe na pesi mbote na batu nyonso oyo bazana ba problème oyo bazana posa contacter ngai na pesi déjà ba mbote na bino pe na pesi batu nyonso oyo déjà bayaka ko so ba prière bayaka ko makam nyonso ba mbote na bino isika vous allez bien na kotanga ba komo na bino te sinon bo mona ngo injustice donc bino so ba mbote na bino kaka. Voilà, merci beaucoup et wana na pesi pesa pe mère mbote bana mbote. Bon mère na bana baza été mon appel ça m'a monté ça a été longtemps comme mon boité mais bazali tenga tangi mère wa boti biso soka zali na bomo te nga mama wa botanga kufa OK atika nga na ina ne donc na yebie pe kututé donc moi na pc pe monté ça a été pe kufa pe déjà. Voilà, merci beaucoup bandeko o botali biso déjà ça dépend euro kota la biso na poto na Congo partout bokota la GNZ o tembelak bino SAD giga oyo ba kombo peso boza ba kombo beaucoup nango ebela wa bon ça giga azaka moko te misture ya wana ezaka suka tamba bi misture bon misture eza kombo na ngati misture ezaka mystique voilà giga ouais ça giga kombo na ngati misture ezaka mystique oko benga ngape yango te donc et globalement l'autre voilà, merci beaucoup na pesi binombo tenenge na sebino ne bandeli ozala mwana na 5e 4e 3e ou soit anga banda sika olingo tangisa e collège ya moko. Attention ko landa ba komo musute mwana aux éducation malamu te tinda ye na collège Pasteur Martin Luther King esika wapi mwana otanga na ba condition bien ko zo diplôme sans porta bandela pombongo ya pasi papa ko sosa monge mpasi ya mwana bandela 6e ngeke ko ngana Thomson Vedon Martin Luther King ezawana pona bana na bino et pour la kosala impression ba polo to ara na agence moko MTS. Et na chaîne ezaka moko oyo telema mokili mo mezaka JNZ désormais ozala poso leka na émission oyo toyeba contacter numéro wana ba komi na se wana. Merci beaucoup à mon boss depuis quelque part et sans oublier bande connaît surtout travailler na bango bosumba ba komba bande ko travailler na bango et ça la paie bien même prochainement. Emerald, voilà, Emerald Mbotenayo, Boda, voilà, Emerald Naboda. En tout cas, merci pour la réalisation de l'émission. Et ça, l'émission sous plaisir. Maître, sur ma mbezali, tu regardes pour que tout ça l'émission et ça l'émission fait plaisir. Maître, on mélange sans problème, hein? Oui, tout mélange sans problème. Donc, vous contacter rapidement. Vous avez besoin qu'on a vu nous aller belé, pour témoigner magique, ils allaient belé, pour témoigner du bonheur, puis ils allaient belé. Pour le numéro, ils allaient 089 46 57 718. Plus 243 89 46 57 718. Maître, pour le bimisi lingana mbongo senganga ngote na suka. Bon, on a reçu un moyen de les alliés. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup aux membres de démonstration solo. On est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Merci à cette grande équipe technique de JNZ. C'était votre humble serviteur Fayard Ndombel Général Tonton Moko bien. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours branchés, bétonnés, cimentés sur JNZ News Télévision. À la prochaine.